Beauté, salut, bonjour, la famille. En beauté, na bino nyonso o bolanda ka chaîne na biso. Ya family Bota News télévision. Vraiment, on est là tous toujours ensemble, together, quand on parle en anglais. En tout cas, vraiment tous ensemble, family Bota toujours. Bande kolanga, en tout cas, on est là bino à trop. J'espère que biso nyonso toyebi événement tous en kaka moko le 29 balobi. Les 29 dans la showbiz. Donc, n'hésitez pas. Nous sommes en tout cas contactés déjà parce qu'ils ont une délégation. Ils ont ta poto, ils ont quitté la Kinshasa pour les 29. Yaya. Bon, zanga. En tout cas, balobi, prépare-toi. Prépare-toi vraiment en conséquence parce qu'il y a beaucoup de seka, toko seka, toko kangama pandi. Et maman belva lambeli biso biloko toko la famille. Non, tika bino bolanda. Bolanda vidéo ils ont circulé. Wala bomon aïda na meme na biso, balobi meme songa. Vraiment azoya na Kinshasa la bino moko yoka et puis on se retrouve après la famille. Hey yeah! Depuis année bandi oningisi nzoto te tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya artiste ya grande renommée o yebana ezali showbiz yaka convivre pe kofete 7 ans ya Bellevue TV o yezali cadeau signé Bellard Production andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo bakomema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bon humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Maman Kalunga, Maman Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Bellevue Kandi, Akozalawana, Pona Kosepelisa bino. Yo muto tuninga droit d'entrée, et ezali na $10 ya pamba, $30 pona ba place VIP, gagner temps, yo muto lingo zo billet, benga na ba numéro oyo, okozala mobimba. Yo muto yebenanu, Carrefour pe temple ya bastar ya RDCT o ezali showbiz ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa o sepela o vivre ambiance oyo nano tikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te keyo oui. Aïchou. Ouais. Vous allez m'aimer ma mission. Donc, comme on a mis la famille Bota, donc, ma belle Sibiso le 29 Oyo, la showbiz. Donc, voilà. T'as ça, ma sombi billet. T'as la sombi billet, bon, billet sur le sombi. En moi, mais, donc, il y a Kuna, donc, t'as Bisso Nyonso. Le 29. La famille balobi wana mami songa balobi meme de famille Bota balobi meme alobi ye akozanga te vraiment bazo se préparer pour que ba kita na Kinshasa pour l'événement ya le 29 yaya balobi ezandi akoyinda le 29 ou rien pour le moment en tout cas le 29 ou rien toi le lomu soute babi le 29 ou rien yaya le 29 ndi makambo babi spectacle à Moussuni. Spectacle à Moussuni. Oh, vraiment, et là, c'est ça, ponga qui toko, to rêver en aucun jour, on to rêver, penene toza awa, et kokakaka. To skepe na mamikolo, qui est? Babi wana yemoko, yaya famille Bota. Babi mwana liboso ya mama Bellevue, yemoko en direct. Yemoko kiko Congo la batunyo so baza kuna na Europe o baza na ba spectacle yaya bazo quitte ensemble babi délégation de délégation o boyo c'est mokil non ben vi kandi la patrona Poutine de l'écriture est-ce que boyo ki de la challenge na biso yaya
ozela toyela bino chaleng boyoka babisomo yandi somo événement oyo ekangi internet omoni événement oyo ekangi internet ebloki internet partout oke na TikTok na Facebook YouTube baolobelaka événement le 29 bakomédie événement le 29 yaya ekangi coin ti coin yo nani okoya kolongola yango yo nani oyo olongola événement oyo le 29 aza te malgré bacomplicité malgré bagueur malgré nyonso bazosala mpo ti sikoyo baosala ti sikoyo mpena baoluka bamécanisme nyonso oyo bakoki kosala bakweyisa showbiz oyo mais on vous dit zéro bino na banzela molili biso kaka na nzambe biso kaka na nzela losambo biso kaka mabolongo na se nzambe ayoka mawa asepelisa mwana ebelvi asepelisa ye wana eza losambo na biso donc bino bokende mino nde bookende babi bakosangana 1000 bakozonga banzela bamisusu bakozala gauche na droite vous comprendre donc pour le moment nde bosangana boluki bosali complot oyo esimbi te bochange mpo bozochange baforme ya bacomplot bozochange mpenza baforme bozochange toyebi nyonso bosala mais biso rendez-vous après les 29 après les 29 toya mobondo Famille Bote sur ce bande si vous êtes nouveau sur notre chaîne Famille Bote News Télévision, en tout cas n'hésitez pas de vous abonner, pardon. Ici vraiment vous aurez des émissions qui parlent de belle vie, vous aurez des nouvelles, des belles vies candidat patronat, vous aurez aussi de films et puis des analyses de films, donc vous aurez tout. Alors n'hésitez pas de vous abonner, surtout de cliquer sur la cloche de notification pour qu'à chaque fois ceux qui te continuent vraiment à la jamade aussi, le spectacle à Moussouli, tu vivre le 29, beaucoup l'endroit la carte chaîne la Famille Bote News TV, en tout cas tu causes la pinza, là les mains déjà bazana au pinza, bah cause la biso bah image, beaucoup l'enda vraiment en sécurité, tu peux bien déjà parole wana beaucoup de temps kolanda vraiment ndenge koleka du début jusqu'à la fin balobi le 29 nde makamwana lobi na bato toza libanda mboka oyo tokiti na Kinshasa te parce qu'il y a plein de gens oyo bakiti déjà basombi ba billet na bango déjà ba réserver ba place na bango na Congo oyo bakovanda après événement donc en tout cas événement est bougé bato et bouger tiki place te partout ils ont bougé. Ils ont bougé, en tout cas, ils ont leur leadership, il y a Maman Bellevie. Maman Bellevie, elle a vraiment leader. Et Babi leader, elle a la carte, moko. Beaucoup de belé, oh leader, yaya. Mokonde, paponak. Babi moko, kaka nemu, tazala top. Donc, Maman Bellevie, a leader na bango. Donc, ata boboyi, so boboyi, bo mela javel. Babi bo mela la bino javel, po biso. Mouta longola, zati la place, voilà. Leader na bango patron na bango oboyo tsali mokili na yo katala isoko bianga ki patron te katala isoko bafuta ka mbongo te ya salaire yaya ozwa ki danser la patronne muta fucho mbongo la salaire la fin du mois aza patron na yo quand même du respect hein même à foutre que pendant un mois à pendant un jour à foutre qu'en tout cas il faut respecter à la place à patron nayo ou bien patron nayo donc c'est ça donc Bellevie mérite des respect oh Bellevie mérité voilà bande ko na koko na biso balobi mémé na biso ya famille bota vraiment ayambaki Aïda balobi Aïda chou balobi mwana liboso ya famille bota azalaki penza kuna zana nokuna do kala mingi te déjà bango tout bazo zonga bande ko nga balobi spectacle eza ya musuni eza makasi belema musu penza uta pena poto penza donc jour wana na yebisi bino ba surprise ekozala ba surprise ya makasi bino mo bokokamwa tina bete na so ba surprise na bena bino jour événement koleka nakoya ko yebisa bino ba surprise ndalo bala bino yango yo pour moi tout temps awa ezate donc il y aura des surprises alors kende ko vivre ba surprise wana à live yo moko
kozela te babetelo lisolo yaya kende yo moko oyo kabilengi elekaka na kati ya famille libota balobi famille libota toujours nalonga famille libota mpona koma nani nakoka yaya si nakoka jamais nakoka yaya famille libota toujours jamais nalongwa jamais nakenda mopanzi nga toujours kana belvi yaya belvi tolanda yo kaka elobi nango papa gi belvi nga nakolanda kaka yo nga nakolanda yo yaya nakolanda kaka ntina suka mama balobi putu de l'écriture notre maman chérie maman oyo azocoloniser bafilme maman oyo azodiriger la femme qui dirige oyo azopesa baordre mitindo mpe ezopesa ezotosa Poutine, tozwa wapi Poutine elekiti tozwa yo wapi yaya maele ya boye kitoko ya boye tai ya boye yaya nyonso bapesa yo mama belvika nzila patrona en tout cas nzambe na biso continue toujours kopambola yo nga na koloba nzambe vraiment baselo ya mingi après matanga na biso ya papa Richard akufa atikaki biso en tout cas tomoni mapamboli oyo esopani comment bato babenir belvi en tout cas nzambe apambola yo mama parce que yo osali na yo en cachette osalaki na yo osali na yo mais babi bolamu epolaka te yaya motema soki basali yo bolamu kokoka kobomba te foloba parce que mingi baza na bakangi maboko bakoka kosala bolamu te alors so moto osala bolamu yaya fo kolobaka fo kolobela ntango aza en vie. Alors maman Belvi merci beaucoup na befort osali pour que ndeko na yo akundama toyebi bacomplose nde bandeki kosalama bacomédien bolingi kopesa mbongo te toyebi le pourquoi kandi na oloba na bino bemission ezali oyo tokosala tokodécortike bino nyonso baprojet nyonso bosalaki to mpe bozosala mpona événement oyo alors nde bozala bolonga na bino te famille libota tozala toujours soudé na minute oyo bomoko nde leka biso tolingaka boyo biso te non bomoko eleka na kati ya famille libota pour que tovaincre événement oyo tocombattre mpenza bayini na biso batikala na soni événement na biso emata ozo comprendre donc famille libota à vie nalonga famille libota mpona kende wapi naza na place ya kokende te alors merci beaucoup na tout le monde bino nyonso oyo bolandaka biso vraiment en tout cas nzambe apambola bino yo oyo ozwaka ntana ya kopartage video na biso ozwaka ntana ya kotia j'aime en tout cas nzambe na biso amona yo apambola yo vraiment davantage merci na bino nyonso famille libota mama belvi kandi et puis bacomédien na biso tout oyo baopreste les 29 en tout cas nzambe abatela biso bino vraiment bozala toujours makasi apesa bino nzoto makasi apesa bino lisusu oyo ezangaki bino na spectacle wana donc préparation vraiment ezala makasi oyo ezangaki nzambe anabatela bino en tout cas merci beaucoup na bino nyonso j'aime na bino esalaka biso bien bakomataka na bino esalaka biso bien la famille en tout cas bokomataka boyeme kosala biso bien vraiment natiki bino on se retrouve à la prochaine.